parce que ton likata mobali ekota na libolo ya mwasi et ça la pe moi kalimo na mode ba kali ça la wana mo passion ça la pe biso bien si côté on yozo kota likata na yo na libolo ya mwasi yozo koti sangomba mo na uili wana koti dubu aya non sentir le côté ozo si banana mwasi na yo obi gu obiso to yo kaka papa na ngai pour yo c'est la min capote obi gu obiso to yo kaka omoni mutu wana munena na tango ezokota na libolo ya biso basi et ça la mo pasi wana mo pasane sala kawana et ça la ape biso bien mbote na batu nyos o bazolanda ngai Magali Dizamat eloko lisusu na opesa bino ba merci mingi na ndenge bozolanda émission na ngai bozo sepela pe bozo benga mais ya liboso mingi na olobela mingi oyo na bato bazo benga mingi na WhatsApp bozo komelanga me bomona ki na répondre binote naza na téléphone te o Android ona ko sela ki na tilisaka WhatsApp ezate na sengi mi na ba fanatique na ngai téléphone onga na osalela o bomona numéro na ngai sa téléphone eza ya ba touche oyo mais na préféré que ba fanatique na obolinga nga mingi bosombe na téléphone poto sola bino na WhatsApp na ba kamunos bozana posa na WhatsApp pour na facilité fona na salela rabino na osepela vraiment makasi soki bosali eloko wana onga na lobby et ça nga penga Magali Dizamat bien bon profondeur mine okota lisolo na biso to beta na bino lisolo ya 4 na émission na biso sa tabu o ezalaka vraiment que donc ko bomba eloko te ndetinga Magali Dizamat la bomba na eloko te na loba na nga normal na loba oyo na loba na bino parce que epesa bino pe mayele makasi vraiment mingi na olobela susu awawa bandeko na ngande na yeli bino lisusu lisolo mwa kitoko ya bien ya propre lisolo mingi na olobela ndenge nini mobali ndenga sibaka mwasi na capote eza mabe to eza malamu na kolobela oya mibali bino bosibaka basi na bino na ba capote et misusu balobaki o te to sala capote to sala prudence parce que tout batela to zwazemiti mingi baloba bon misusu balobaka o te na la tara chasser pour misusu ozana maladie na yo ezwanga te kopa kosi bana na capote eza bien te el boso no loba eza bien te na nzoto na biso basi na sens nini on olobeki eza bien te omoni prudence wana tango bofungola kango botango na likata na bino ndenge opposant na likata na yo eloko soko simba leo nezala wana ezara uili mobo ezala wana na kata uili wana tango koti na libolo ya mwasi epesaka maladie epesaka vraiment maladie eza bien eza pe bien te mais eza mibali miso bakomisa ko excès soka linga passer rapport na mwasi so prudence eza te a passer rapport te ce qui prudence eza a passer rapport si qu'on a mobali oaza fidèle na mwasi olinga mobali na ye nde botambola kanzila moko bolinga ramnino prudence te pe eza mabe makasi ndesinga Magali Dizamat na ebite bana mabisa botanga tina komi boye ndepe na ebi makambo ko si bana na salela ngote na linga ngo peti pona mona oguti ezala pe guti parce que ton likata mobali ekota na libolo ya mwasi et ça la pe moi kalimo na mode ba kali ça la wana mo passion ça la pe biso bien si côté on yozo kota likata na yo na libolo ya mwasi yozo koti sangomba mo na uili wana koti dubu aya non sentir le côté mais moi si na yo vraiment atonda na iti na conseil mingi na opesa bino na mibali obino c'est la prudence bozalango comme habitude te po ba miso babanga na banko bote habiter na mibatila mais ezala excité oromona mobali misusu abandi 4 coups na yiwana 4 prudence ndeko na ngai o boma mwasi bozo sepela na mwasi excès de huile wana eza propreté eza vraiment bien te na bino pe basi mingi bolinga prudence ya eza bien te siko ebimisa su mibali kimia te po anini mibali baza sérieux te awa c'est la prudence na ba makango libanda na mwasi na ndaku nde abesi poso talo sako na basi ndaku ya bozana valer makasi dabo simba ka mibali na bino
le sako vraiment na basi yandako le sako na bino hein mibali mobali opena obozani na ndako ya yaso azolo milima prudence ya boya yango boya po parce que bozanda ku moko il faut bosiba na kalikata na libolo ndenge zanzamba salela ngo ezala bongo ezala sec hein na biso pena basi oba makangu wana yo basela yo ka prudence toujours bo pe bisanzoto na yoti excès de huile wana ya eza mabe makasi mobali pe ya solo mobala nguya ba yeba ye na poso makasi anizala na prudence anati poza na force city ozana na force city yango bata mana sima chasser wana donc il faut vraiment obeta ngo vraiment poso seconde si obeta 5 coups c'est que c'est imprudence ah nga magadiza matina oboya ah jamais c'est imprudence eza ya oili wana ikotaka na nzoto linda nzoto na oboya ibasi obaza na système kimbele baba passa baba si babona ba capote eza mabe bo santa elo côté omoni elo babengi capote o ebimisaka faiblesse ya mobali pour parce que o senti elo te yebi ke likata na libolo so eza sec pamba boyi soko ozo si banana mwasi na yo obi gu obiso to yo kaka papa na ngai po yo sela mi capote obi gu obiso to yo kaka likata pena libolo so ke tutani to santa gumo ko impossible basi oyo mibale bino mabino be rera vraiment botika. Donc conseil pena makasi koto wana nani ati point po elo babengi likata tant ezozwa rôle na libolo ezala sec ton nzamba abo tant to bota maka to zona comme exemple ndé mama boti mwana na ye abimana nini abimana chassé abima normal si manon ba sene ba coiffer likata wana ezui forme ya mutu ndé ebandi ko sa makambo siko ton nzamba kelo déjà loko wana yo la tenon chassé pona nini bana basi boyebi sentiment ndenge za la libolo na likata donc tant ozo zwango il faut ko contrôler vraiment likata mobali na yo ko lingata la telo chasser wana o senti l'autre ah ndetinga magadiza mati no senti na ngelo côté na mona opena futi makas do bolingaka vraiment que likata na mobali na yo ezala sec ni chasser omoni mutu na munena na tango ezokota na libolo ya biso basi et ça la moi passi wana moi passane ça la kawana et ça la apé biso bien maintenant yo lati capote et que ne direct parce que huile wana et qui ko dominer libolo na biso basi conseil vraiment no pesa na bateau nyonso o batilisaka capote ceux que utiliser capote pour na ko banga zemi mais eza comme habitude na ko ko lobate ke bo sala ngoti na ko lobape bo sala ngo et dépendre na bino mais boy barango mobali oya sala kami capote ba ke moi sa tonda na été abimane libanda na basi opening ngabel ba sala capote bo utilizar eloko wana ndenge za normal sec et pesa bino pe moi eloko moi bien et ko baksa bino pe implice moko na bolingo na bino conseil vraiment na pesi bino bandeko na nga ya basi na bandeko na nga ya mibali vraiment ya ngwana donc bo continue toujours na ko benga biso ndetinga magali bidiza matesa na nga bien de bo benga ngai mais ko tom su na onionga kaka ndena lobele bine bandeli na onionga kaka mais non sepela vraiment to sola bino pena na tamula ina ba WhatsApp et ça la pena bien makas ezane belé pe ba luka ngai ba luka nga de sibena ya ka émission ba no pesa ba message na bino et ça kitoko te eza makamso za poso lobananga eza en coulisses si autant au lobango public qui boye ça la kitoko te non c'est pe la vraiment bo continuer toujours ko benga na numéro nanga wana o bo mona liboso ya émission oyo et ça la nga pe bien makas bye.